Nga na gombo na beti 20 ans. Obeti 20 ans. Na 20 ans, on a bénéfice news. Na boti bana. Bénéfice na poisson na zagi na mambabol. Ambiance te. Mais na so meta baka, na so ba moto. Mais comme na bota ke belé, na ndé via basi. Na we pesi nga bana 8. Donc na gombo na boti na basi 5. Pango tu bate kapika dongo. Babi kopi ngana la sebon kopi. Malgré tout boya na mais basala kopi. Apa wana bana nga basa ba diplômé. Na kopi. Mais na sisité sanan. Mais non linga pena na sala sur bien pour efsunga ngai njama facilité na pe muntu kabaka na gegeti bilanga. Sko depuis oboti na basi belé ozotangisa bana baza diplômé na kopi kaka yango wana ona salaka ya bilanga. Ozoko baka na kosala yango. Yango wana basi balandanga na micho to ampia rapport ma ekoti. Mais tolona ka bayaka kwa mitrai. Sko est-ce que okoki kozwa moi nini est-ce que ba esa côté papa okoki kosombela so moi mabele ata moi lipangu mabele zaka milieu auto sa musala o ndeza mapango na biso pita to tonga betage eza da mapango na biso to somba eza lipango o sombi espace bilanga eza lipango na pour le gouvernement changer mboge to ngama na jibe bilanga ko sila etika lipango na ngati mikandeza na leta to eza mapango na biso so na bina to ngata ndaka 4 niveau. Yo mozo reconnaître que non aujourd'hui mbongo mais ambiance les gars qui makasi ambiance les gars pour na tambo na basa mabe mais magera cop na ngande batelenga bilanga ndé protéger nga baseki bato mais so na loni bato baseka nga bakoma senga babenga nga patron no te kabiloko ba ko senga ngai ba ko lela pasi na basi ona tu bayaka pona musala ona sa ce qu'on a mis de conscience ezongi aux à l'aise. Tena micho na za posa ba on tena posa siko nya sa musa bien pour na sela bana siko foyer. Mais so zuipe mbongo mwana buba shango ba Yesu. Te na moment oyo na komi na posa to nya banda ko etage. Ate anga ate otongela ba na moyeni. Na moyeka bilanga gikiti. Ka gombo. Apa gombo tolo na biloko belé eza ba saison na saison biloko yaka. To chaka gombo te so gombo esili tolo na ndunda. Te to za sujet ya gombo. Kasi otuninga pa gombo yana so tozana ba saison o blog yaka bwasa ramsa. OK. To banda na gombo so gombo sili ne langa tilanga to banda gombo points ndunda mama blog mike na mbula tulona ka nini loso to chaka pima gombo so jobo ekoti te Nzamba sali to bénéficier. Soma ekoti to perdre. Mais tout le monde a pena ba saison be pina exam to la saison. Neti ne langa micho bloko ete kama mingi eza gombo, eza épinard, eza pointi, eza aubergine, eza ndunda, eza matembele. OK. Oyo te kama la saison o to koti o epesa rapé mbongo atoche gombo te mais ezo faciliter na mbongo. Voilà, ndeko toyoki yo to comme vraiment na suka parce que baba te visa Nous sommes la chaîne de la promotion agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora pour un combo bio, cultivons sans débois. Mbote mingi balandi ya Fantastique Info Télévision quand tu es sarabino ba information surtout eza na secteur agriculture zakaka na antenne bino moko Fantastique Info Télévision na magazine nango agrobusiness to kiti bongo na commune ya Masina précisément na site agricole Masina Rai et pas wapi tozana bloc ini Montréal tozana bloc ini bloc bloc Malonda 3 bipai wapi to kiti pona ba découverte boyebi saison tozali tozokota saison sèche toyeko visiter bandeko bilanga bandeko basali bilanga na saison sèche toyeba na saison sèche oyo biloko nini eza na production makasi et puis nini bazo lona vraiment awa na saison oyo tozali
sans plus tarder, pas trop de commentaires. Les autres obéta vima bongo matali gombo. Donc gombo ne bandeli introduction nango za rolenge nini et puis na ces autres ali bénéfice nango et za la rolenge nini. Sans plus tarder, to solana ndeko yende vraiment aza à la base. Ya ko laksa biso lolenge nini musala ngo salamaka donc abeta vraiment solo. To vraiment miko laksa biso lolenge nini marambango et se déroulaka na Bloc Malonda 3 par rapport na sujet to sobeta lelo ya gombo. Mbote ndeko. Poussana boy. Mbote. Oza vraiment la base, to là tu au micro de tikeli au temps au sala to na découverte. Sala comme sala la kisa lobaka. Bon. To na diamant vert. Teke dongo za diamant vert et était comme na mboka ti poto partout. Mais donc tout le monde a des sortes. Même si basala ka e ba poké mais biso système de ça le pose appelle ça mai. Ya poto tout box ça poto tout le monde a système à détend. Tout coach mais ya poké za Congo tout ça là tout coach ambuma. Mais marque bota ndi balo nango ndeko na sauté Makeo ezala système ya okotisi ochembuma Est-ce que tout le monde marque que ça n'a ni différence? Bon, différence c'est ça rendre mbumande et bima. Vous avez déjà tous autres coachs dans la belle. Tout ça, 3. 2, 3. Nakangi. Na na alandisa. Madusu. Na wacha 2, 3. Si ça un poké to chaka de répéter. Chiba. Après mon coach ambuma. C'est ça. Et ça différent là par ça ya poké kuta mabele de sama. Ça dit parce que coach 3 ce coach 3 et coach ce coach 2 CD ana che 3 nakangi omoni tout de na coach na système kaka ya otobola mbembe pasaka ndina chabwe risque na mbembe de kwa ebi na kuta lelo mobwe etuboni nga musapi eza gombo moni na jimi bale sasa ni kotisi na jimi ba na kotisi pele koti misatu ekoti oza ne diamant vert na kingabwa pe na Congo mobimba ya onde sala ezolesa mokili oka dongo itande masina oza dongo ya mboka te eza ya ba chinois na peto Congo esili kutu masa barisa na kocha bamona Nini yaka contrat sur la base. C'est bon, ndeko tomoni vraiment ba est vrai to qui par rapport ya malobana olobi boza na des sortes oyo yo boloni la gombo oyo eza système moko ya kochuba misapi okotisi semence na yo eza système a pocket est-ce que différence ni ezali entre système ona na système a pocket ya Congo ya kabwa madusu otete madusu ok nango
apo kocha gombo so aza siko maki pesa mai mai yake ya sisa motombola batomboli ba chapo kete po ne coach dara fumer belé et senga ndi yo coach faut ça soit technicien po chapo ebima so bo sa pété au choué faut mutu moloni abolona ndi osam sala o habité ko bana pe bosuka yango aspect mais ya poké na o eza difa o eza makasi par rapport ya poké pesa ko matisa ozo matisa mais ya poké ça pesa zelo o kaboli ba trace o sali ba poké o moko cha bambu manito na Cambodge na eza différent ya loni la dongo ndeza pe makasi mais pesa na fumer ya bien et bisa pe produit kito pour humidité ya mayo ndi ebatela bilo. So eza vraiment vrai sujet à kolobela parce que tokanga mika na sujet ya poké et puis na oyo tomoni ozo chamisa pi libulu ekoti après otie semence na yo c'est que système oyo ezali soki mai ezali bozo zela mai ekende mai comme na retard pona bozo retard te ya kokona nde bomatisaka mabele bomatisi diki tokacho te retard ya mai ezalaka mais eza na ba saison tout olonaka ape batan oyo mai emonana te mais le ba saison oyo ba fois po nde tout ça mais to chaka bo pona ni ko protéger ka bilanga pona mai ebebisa bilanga te nde to batelaka bilo pona mona pesa bilanga nange beba eza matiti ne batombolaka to beti système alikolo mais ça va dépense makasi ndo monibo c'est un peu faut tambongo na o basalo msala mais ya poké na o eza makasi koleka ya poké ya osala labo ya labo eza osali bokaboli bilanga mais donc nde bien nde yango pona humidité po ya asengaka mai omoni mai humidité nde epesa eloko vitamine D ebimisa production ya biloko magera ne okili nde eza mabe esenga bobisa soba mbongo tusumba tracteur tusa makambo gouvernement isa ne musala pona bilanga bopisa beta bilanga chance. Siko différence ya kosala gombo ya poké na kosa komasa la marque o devini ezaka dépense makasi bon dépense za a po ya poké za ko basala labo labu ye moso ko lo proposa makasi o balusango mama le malembi o kabula o kopenga pe mais awa siko eza o basi labu eza poto ko beta kongo na na pesa eza zelu eza différent pesa mai na zelu mutu atala pesa zelu awa sala te okima comme ça eza makasi banga aiza penda mbulo ko mo ko tombola bo eza avancer te moni ti bakaboli bo eza lipango bate c'est que soza mobile te o gate ndi msama yo mona production o ile ça peut devenir to ça peut to lia kitoko pona humidité ya mai ata na boki mai ya mbula te ata na beti pompe te humidité onde e batela bilo mais kuna pesa bata poké ezaka mai te esengaka foto so ba pompe to luka pesa ngwele eza pesa libulu ezali to beta ba pompe mutaloni nanga aloni kuna tozande mote aza produit aza na production kolekanga ndaloni na Cambodge pesa zelo azo bénéficier point mai ne oboka yango mai samsaka oza na bale oto benga bale ebisa pe bambisi balo ndingo moni c'est que so totali bien différence ya culture différence ya kocha culture loko ya gombo na mabele eza pe na ba lolenge na yango toza na poké toza na oyo ya matisa ya kotombola ya kotombola ozali à l'aise parce que mai eza to ba sablo boy to ba sa mabele to kati banjela to beti ba poké apo to mo chuba ndeko akweba to mo kocha pe kolone ya poké na awa eza makasi papa poké to chaka mabulu olanda mabulu okocha mbuma okende rapide par rapport okende folande la tranche soko matina suka foza moloni soko bolona te pesa so ebimati o perde foza moloni et puis soki ebimi bien ozu production ya makasi so bimela kitoko nzama facilité ba pompi ma mteleki normal bakisi ozu production ya bien ozong sina mbongo no puisque koleka msolo salai oseda combien d'années na msala gombo ngana gombo na beti 20 ans. Na 20 ans, na 20 ans, on a bénéfice news. Na bochi bana. 20 ans. 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 20 ans.
bénéfice na poisson nazaki na mamba ambiance te mais na so metaka na so ba moto mais comme na botaki belé na ndé via basi na on pesinga bana 8 donc na gombo na basi 5 bango tu bateka peka dongo babi kopi ngana la bon kopi malgré tout boyana mais basala kopi apa wana bana nga baza ba diplômé na kopi mais na sisité sanan mais na linga pena na sala sur bien pour esunga ngai njama facilité na pe muntu kabaka na gegiti bilanga. Sko depuis au boti na basi ebele ozotangisa bana baza diplômé na kaka yango wana ona salaka ya bilanga ozoko baka na kosala yango wana basi balandanga na micho to ampia rapport ma ekoti mais to lonaka bayaka kwa mitrai. Sko est-ce que okoki kozwa moi nini est-ce que ba isa côté papa okoki kosombela so mwa mabele ata mwa lipangu mabele zaka milieu auto sa musala ndeza mapango na biso pita to tonga betage eza da mapango na biso to somba pesa lipango o sombi espace bilanga eza lipango na polo gouvernement changer mboge to ngama na jibe bilanga ko sila etika lipango na ngati mikande za na leta to eza mapango na biso so na bina to ngata ndaka 4 niveau ezaka ngai yo mozo reconnaître que non ozwaki mbongo mais ambiance elekaki o makasi ambiance elekaki pona na tambo na basa mabe mais magera kopi na ngande batelenga bilanga nde protéger nga baseki bato mais so na loni bato baseka nga bakoma osenga babenga nga patron no te kabiloko ba ko senga ngai ba ko lela pasi na basi ona tu bayaka pona musala ona sa ce qu'on a mis de conscience ezongi aux à l'aise tena micho na za posa ba onte na posa ko nya sa musa bien pona se la bana sko foyer mais so zuipe mbongo mwana buba shango ba yesu te na moment oyo na komi na posa to nya banda ko etage ate anga ate otongela bana moyeni na mweka bilanga gikiti ka gombo apa gombo tolo na bloke bele eza ba saison na saison bloke yaka to chaka gombo te so gombo esili tolo na ndunda te to za sujet ya gombo kasi otuninga pa gombo yana so to za na ba saison o bloke yaka bwasa ramsa OK to bana na gombo so gombo esili ne langa ntilanga to banda gombo points ndunda mama bloka mike na mbula tulonaka nini loso to chaka pe mwa gombo so jobo ekoti te nzamba sali to bénéficier so ma ekoti to perdre mais tulona pena ba saison be pina eza mtu za saison neti nelanga micho biloko etekama mingi eza gombo eza épinard eza pointi eza aubergine eza ndunda eza matembele OK oyo otekama na saison oyo tokoti oyo epesaka pe mbongo atotie gombo te mais ezo facilité na mbongo. Voilà ndeko toyoki yo tokomi vraiment na suka parce que baba TV eza radio te wana toyoki explication ozama clair na makambo na yo explication na yo oyo tomoneli yo lelo olobi osali 20 ans na monde ya culture ya gombo 20 ans wana epesi yo babénéfice ebele et puis malgré moi obstacle moko yaki ya moi ba petit mineur wana oyo olandaki oboti na basi 5 et puis lelo bana baza ba diplômé à travers gombo message nyoko pesa na ba bazolanda biso à travers le monde et baza précisément na RDC baza posa basa culture ya gombo message nyoko pesa na bango bon o balanda biso balabi basoloni ndoko bu obuka soli na mabanga obuka mabanga o bamona bilanga eza musala mabe msu bayokaka na musika bakota na muzindo basanti soza mayele o développer koleka na ngai ebele baluna baza na bapoto bana baza na Hollande bana baza na États-Unis mais mama ota na bilanga mais bana lolo baza ba ministre baza batu moboye mais so moi mama ni na bilanga o kama mémoire ni aza autorité na gouvernement lelo mama boko bona bilanga bazi diplôme basisi classe bake bapoto na mbonga bilanga on appelle ça conseil bilanga za mbongo mais kolanda ndesko entourage te lulenge te sala calme ko banda liboso eza kokoma te nga ko banda me na sima pe okomi patron na ko bengo pe boss c'est que kolanda obiso sa kité travail bilanga ndenge normal eza na mbonga makasi mais ça pe na passe soza na mobali ebo sala te
soza na fox na yo eza na mbongo moboye okosunga famille opaye mapangu osa makambu ka mpona biloko bilango mono epesi vi oyo ngai nalobaka yango apa mingi bazala na bapoto mpona bilanga baza badepute mpona bilanga ntina soki bazoyoka ngai ata na bacombo so babengi bayebi te tokola na bilanga tokenda bapoto toza bilanga eza na mbongo ebeye batongi betache za bilango eza nde ka selon ngai namemaki wana na formation ya lolenge ya basi mais epesi nga mayele natiki ya bana nga te héritage ata ya bilanga ata na katia natoki na bongo etage ka na katia. Merci tolobaka te visa radio te wana bolandi ndeko lolenge nini toyotosola na par rapport ya culture ya Gombo donc ndeko apeseli vraiment boyoki asali 20 ans na 20 ans wana epesi dans plus de bénéfices eloko rendre mauvais service ezali par rapport ya baketo donc baketo basi wana so bamoni mwa mosolo nde bayaki bambrie vie bambrie situation ya foyer na ye donc décision na ye boyoki nde alobi cette fois-ci azosala Gombo po atikela bana héritage et puis lelo tozomona baministre badepute bandeko baza na bapoto donc bokenda bapoto bamama babundaki bangunzama mikongo mpona bilanga leo boza bapoto data boza wana fo bozongisa vision neloko etinda bapoto mpo lelo ozala mutu ezali agriculture pesa valeur na agriculture mpe pesa bino valeur soki onéglige agriculture mpe konéglige parce que eza eloko ezokelama na mabele ya tata nzambe soki etie osambeli donc nzambe akopesa production lelo bandeko baza na poto lelo bandeko batangi baza baministre lelo bandeko baza badepute lelo bandeko baza par-ci par-là à travers agriculture oyo ebengami bongo bilanga donc bilanga awa na site agricole Poul Malebo eza na bapatron moko ya makasi oyo toyebi me bazali nga na wabango bota nayebi te na wabango bota mpo mbongo eza te orke eza moto abota 5 bana 6 bana baza badiplome na babasi ebele likolo ya Gombo yo moto onyosa nini onyosa culture ya Gombo napesi yo conseil kohésite te yaka na site agricole Poul Malebo masina rai okozwa terrain et puis okosala Gombo na se retrouver lolenge nini baninga bazo se retrouver malgré okinde ndenge ndeko apesi conseil alobi kokasa te songa bandi liboso ke liboso za kokoma te yo koya sima bu akomo bengo pe patron mais ye azalaki patron liboso donc sans plus tarder to baraté Vesa Radio te merci à toi à Montréal o asimbaki caméra et bobo mani o asimba caméra pour nana bima liboso pour nous transmettre bino information et sur le secteur agriculture invité na biso ya moko ya lelo tozalaki bongo na ndeko Michael Jackson ouais azalaki vraiment awa yende toyambaki mpona sujet ya lelo ya mokolo ya Gombo oyo abeti et puis bamaloba mosolo bien epesi mwa bastress epesi mpe mawa na bato mosusu donc ezali conscience nde ezongi ndeko mpona foyer na ye. Merci à toi mon PDG Lucien Bokite notre docteur toujours d'Alebo merci à partenaire nyo surtout ou à JP lokola libakumba la nia liboso ya kolanda vidéo en tout cas ko hésiter te na ko s'abonner vraiment massivement au koza décider pour na information nyo tous les cas na RDC et puis na secteur agriculture to monani balasima kokata tanda. Promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein.